congodialogue.com. congodialogue.com. Merci à trop. Totondi bino botondi mingi surtout meilleur vœu na bandeko nyonso ba otala biso à travers le monde entier na site na biso bolingaka mingi www.congodialogue.com. Ngai ndeko na bino songanzila comme d'habitude tozalaka kaka na terrain parce que banaraki bat bavandaka na banda côté mais biso tozali na terrain pona oswana bana mboka koyeba évolution mboka na biso tozali fier ya kobenga bana mboka oyo parce qu'en dehors RDC tozana mboka msute. C'est-à-dire, moi, Namboka surtout, et Sengeli pe amema pierre d'édifice nae, na construction surtout, Yamboka o ezali abiso, Congo démocratique. Yango nazali na plaisir à trop, Kouambela bino, moi Namboka, Babi Balukuna, Oyo Toyebi, Akenda en exil, cela fait déjà 5 ans, Lelo, Nakamwe, Nakutani nae, Autiko ya Mikilampoto na ebite, le lengeni ni akendaka, pe le lengeni ni azongi mais le kola koza na biso awa, je crois qu'on va parler en long et en large, surtout na obanda na yo meilleur vœu mon amour. Meilleur vœu ndeko na yo na ba téléspectateurs nyonso et puis na bakambia site yo Congo Dialogue. Kombo kitoko. En tout cas, merci beaucoup. Plaisir ezali à trop. Mon amour Babi Balukuna ozali mutu moko to figure moko neto bana français, figure moko qui n'est plus à présenter parce que ozali mutu eba déjà na média au sala déjà combo mais batu ebele pe bakoyeba yo lisusu lelo bakolinga pe bayeba ndenge ni mwana mboka banda sikoyokana te abombanaki na ndako mwana mboka akendaki exil ya solo to mwana mboka azalaki wapi. Ok, merci. Mwana mboka ndeko na bino muumbu na bino mosali na bino Babi Balukuna nazalaki awa na 2011 na musala ebele tosalaki mpona ba élection ya 2011 poete avant même tout ça là wana to comme en élection tozalaki nan kosala musala moko en tant que journaliste roi batu nyonso et puis to travaillaki pe en tant que associatif pour na mobiliser batu sur des questions ya citoyenneté batu baeba tina ya ko voter pe pona ni to votaka ndenge ni nesengeli ko voter pe ba choix nini batu ndenge ni batu bako coopérer ba choix pona ko pona ba candidat sur certains critères et consorts. Alors, na sima ya wana nde omoni toye ko soutenir candidat Papa Tshisekedi Etienne na candidature nae comme candidat président de la République, mais aussi ngai moko na yaki kozala pe candidat na élection législative nationale, mais boyebi mingi na mboka na biso awa tant boza na kati ya une opposition sérieuse oza ko inquiéter ba intérêt ya bakambi ya mboka okomona que bakotika bino kimia te batu bayebi nasalaki boloko awa na Kinshasa batu bayebi pe awa na Kinshasa ba agressanga na machette awa batu pe bayebi lisusu ke babotolanga passeport ti lelo yango nabundanaki na makasi ya mwana mobali nazongaki poto mpona kobanda une carrière ya exil politique. Mais pendant les 5 ans, na poto kuna na vanda epambate nazalaki toujours ko sala musala ya mobilisation, pe ya sensibilisation, pe ya diplomatie au côté ya bandeko nyonso yo tobengaka communément na kombo ya bacombattants. Bacombattants Longonia na Paris, na Londres, na Bruxelles et puis en Afrique du Sud, na bamboka nyonso Canada, États-Unis et pas bozwami. Tosali musala mingi na bandeko wana pe voilà fin de compte et ako senga que tolingaki lisolo ya dialogue tolingaki à un moment donné kokitisa tension ona batu basolola totala ndenge nini mboka eko kende liboso leader na biso Papa Tshisekedi ye muto amenaki komba wana en tête d'affiche et aujourd'hui Dieu merci tokomi na accord oyo biso touteli poto toye awa na sima likambo ya accord oyo omoni bato ya 5 baza komene. Voilà.
Merci. Nous avons déjà ça la moins récapitulation, surtout dans le parcours parce que vous êtes un journaliste connu. Au Sali Moussala, au Ndimami, na banda kwa batebele pe baebio. N'engue na baki yo e bandeli que vous allez sous nous représenter. Mais entre peu de monde, je crois que bateau va retenir au est essentiel. Maintenant, ma question de savoir que n'engue okendaki na okendaki na n'engue tu kendagate le roi Moutou d'une manière officielle accueilli, mais okendaki na n'engue netiko kima. Maintenant, n'engue ozongi. Qu'est-ce qui rassure peut-être la sécurité na yo sous na bozongi na mboko ozo bangate ozo monate parce que makamboza likolo et pas iboyoto comme yo kaote batumsu ba signer qui sous réserve ba terme ezo bimara ezo se multiplier na ebité pourquoi ozo zo risque wana le ovanda na ata na poto mais on dimi sous oya nanu tandis que kimia penana no ezali retrouver te. Merci na mutuna na yo soki tozo zo risque c'est parce que tolingi d'abord mboka tolingi bana mboka bandeko na biso ce tozo risque ezali po to simbaki déjà chapelet tozo sala etumba mo boye nga nazali de la race ya bato bakendaka tina bu ya mission ya likambo na bandi et puis eloko mosusu ezopesa biso courage oyebi ke balobaka qui ne risque rien à rien donc la vie appartient aux violents aux courageux. Nga nazala makila ba courageux, naza race de vainqueurs. Yango wana na lobinaya. Mais eloko munene surtout epesi pe motivation, pe assurance. Ezali accord o ezwami. Soko landier ba discussion ezala ko salema bazalaki na ba commission au moins misato. Moko ya ba commission ezaki commission ya décrispation ya climat politique. Na kati ya commission na batangaki ba kombo ya batundambu. Au bazana ba problème ya exil, au bazaki pe na problème ya ba prisonnier politique et consort. Bon, le kola tozalaki dans l'un des cas, nous nous étions dit que ndenge balobaki ke ba décanter situation, il y avait des raisons pour biso peto kwa koya, pour na ko sala musala ya diaspora pe awa, pe ko sunga ko bundana bana mboka o baza awa. Nanzela tozwaki, tomoni pe ke na aéroport batungisi biso te. Toza koliki ke na retour pe ba retungisa biso te. Donc ce qui est le cas wana, ça prouve que accord au penza eko eza moi ebandeli ya kozala respecté. Voilà. Au sali 5 ans libanda mboka. Tokoloba ke babi baluku nazaki en contact na politique to na ba politique bazaki na kati ya mboka to déficit à communication ezalaki. Non, d'abord nga nazali mokambia un groupe ici. Tozali na une association. Au moni azali président de l'association na biso na nini na côté ya nini ya Lukunga mingi akambara ba côté ya ba ozone ngalie mai consort. Donc bango bazaki pe na terrain au moni azali responsable ya image ba kamba ba affiche ba banderole nyoso ba t-shirt, ba casquette, biloko tout bandai ko ça en 2011 pour la campagne, notamment Yangai, na ba président Tshisekedi. Moto asimba ka makasi ndeko na bino bozo mona avant d'aka awa na Kinshasa. Donc ba équipe wana na bandeko mususu moko azana Goma aza ko ya lelo. Ba mususu pe bazali po bazawa te. Chacun continuer à jouer son rôle. Et lelo avec la magie de la technologie, communication est facilité. Tant toza kuna bango il suffisait tozala en connexion tout le bateau sali kambuboye bango batikeli basali et d'ailleurs tant on a ici bango kenazoya senga kika 2 jours à Pamba na robai 2 jours à l'avance et kokoma na komi na kuti batie ba banderole bisika mo ebele na côté surtout ya Lukunga parce que nga naza muto à côté kuna donc basala kina no befort o ya bango na moni na misu. Et maintenant, tout va s'appeler sous ba banderole na ba communication mususu. Donc ne vous en faites pas, relais zalaki. Pe côté ngana zalaki ma mnazai ko sala, bango bazalaki très informé et voilà. Merci beaucoup moi Namboka, c'est un plaisir na biso na signaler na bandeko o ba tala biso à travers le monde entier que image ndenge bozo moi Namboka na kati mboka depuis azongi à part koleka na canal Kin. Première mission ya kiasa lango en dehors yango donc ça biso bien ou ezali dossier grave makambo eza grave mboka eza bien te
mabe na biso ya mboka ezaka ke soko lobby ndenge na lobby mboka eza bien te seke na komi opposant. Non, il faut tout telema toloba. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Tout le monde alternance et ça les mappé. Nandenga bien, moi na mboka se retrouver mabe za nangote, ça dit soko pe koya na mabe, bon, Satan ka na mabe na yope. Et puis na ba konza renseignement vraiment na bi ki récemment botongi se biso mwa mingi mais tokosenga na bino boye ba ke bozaba na mboka. Lelo peut-être bino bozali meta musope lobi ba tumsunde ba ozala. Botika biso to sa musana biso to fingite. To lo baka o ezali vérité. Moi mboka sikoyo ndenge na otuna awa. Moi on dirait moi ba tant pozongi na masolo ya accord. Ezopesa moi ba nungu ebele. Tokomo mona na batu musu bazaki na opposition. Lelo vike bakomi ba ministre tant ba lobi ba signer accord bango pe pona bango ba lobi non eza mabete ba musu ba lobi non il fallait ba garantir bango na ko signer accord wana do makambo ezeli belé tant yoye position zo monela accord wana il faut yo pe ondima ko signer ngo to ko tindika pe batu ba signer ngo pe ba congolais bandi melango to ozomona ngo ndengeni. Ben biso ndenge toye en tant que délégation, la délégation à diaspora, ils ont déjà prévu à partir de la réunion tout ça là na poto que toye poto soutenir accord. To soutenir yango na utiliser terme à bandeko sous réserve ya pour proposer pe ils ont amendement comme tel. Accord, il faut préciser le 18 octobre tout le 31 décembre. Là na yebi accord ka moko oyo basango toujours bien accord à bonne année. Accord à nouvel an. Il y a accord à bonne fête. Il y a accord à bonne fête. Ceux qui ont un accord, il y a malheur, il y a bien monté. Alors, ndenge boye pour signer en tant que diaspora. Et puis, tous un point de presse pour nous expliquer bino. Bola mouni n'est dans la accord wana. Certes, il y a une chose à mabe na malamu. Malamu nini eza kuna pour la balance na biso to moni ke malamu eza mwa mingi mais mabe pe o ekozala wana to koloba yango pe tout en étant derrière l'accord et en soutenant l'accord na profiter na micro na bino na invité bandeko nyonso yo ya politique oza na parti politique songolo pakala oza na poste moko politique et que omoni ko lingo telemela l'accord oyo kanisa kata onyo tozo telemela nde peuple na yo ozo telemela nde mboka na yo aux autres les mélandés bolamu ya mboka na yo donc epai ozali tia na mutema ke telema luka basango place bazali soza na numéro benga basango kima na lombango signer loko wana po e osunga yo même soki e osunga yo te ke pose poste mais c'est pe la paye sunga ke mboka no ekende bien ato vandi pembeni ozota lobi eloko ezokende bien ponga pe na yaki ko signer malgré nazwaki eloko te na kati voilà. Mais est-ce que bande comme ça la majorité balobi que bino bozo s'appuyer kuna na basango parce que boyebi que facilité que la pour que bozo ba poste ministériel ozomona te que on dirait batu ba komi ebele kuna sikoyo gouvernement ngo bokosala ngo ndenge avec combien de personnes parce que mutu to akolinga pe azwaka part na ye ndenge ezalaki yo ya 18 octobre to moni pe bebele bazwi sikoyo na cahier de charge na bino ya diaspora. Vous espérez que vous avez un poste et tout, vous accompagner bandeko bazuza ba poste. Ceux qui te jouent, tu vas combattre. Ceux qui te jouent poste, ils ont mabete. Ko ezala malamu kozo eloko na idée na projet. Heureusement pour Nabiso parce que tous temps et on s'est préparé. Je vais avoir peut-être bientôt 20 ans de carrière et après 20 ans de carrière et après ce qu'on dit vraiment dans un projet pour les journalistes. Na ebi pas si bande ko na so journaliste ba monaka. Ceux qui pena longwa kuna pona okende ngambo yo c'est parce que na ebi que ba patron ya ba chaîne à télévision ebele même les comité na niveau ya ba site internet ba futaka ba journaliste na bango d'abord pas ceux qui ba futaka bien te ceux qui ba futi moins bien et qu'on a la paix régulière. Donc tout ça ce sont des problèmes que vous et moi avons vécu. Et puis vous bien que le matériel na kati ya média na biso za la rapenza yango te. Vous imaginez cameraman na sa na chaîne mais bazali que faut y avoir na caméra na yo. Ozomona
Donc biloko nyonso wana et puis ba domaine ya formation. Les journalistes doivent être formés. Ato sozu diplôme na yo mais formation na poto kuno moins to vandaka. Okokuta mtu azara déjà avocat mais azolanda ba formation. Or awe pa na biso so kuti mtu azazwa asa comme avocat il y a 30 ans. A comment obetara toloke nga nazara avocat depuis 30 ans. Formation ezala susute. Ba médecin ndenge moko kuta mtu de azara docteur depuis 1900 Diego Kao. Mais yé le quoi azara déjà docteur à kotanga so lo msusute. Or tout le temps même les journalistes ont besoin na o ba bengara remise à niveau. Donc yango wana tozobunda soki nzamba sungi tozupe poste nengo lobi ko sala pe bien poto sunga bandeko na bandenge belé ezaka wana te toza ba projet belé biso to yawa toza na bibliothèque na poto toza déjà na plus de 100 000 livres, plus de 100 000 livres Rolanda, plus de 100 000 livres toza na partenariat na ba bibliothèque loko la bibliothèque ya université à Mons. Toza na partenariat na bibliothèque ya ville ya Namur, ville ya Courcelles, ville pour que je ne dise pas de bêtises, mais il y a au moins 5 villes. Oyo toza na bango na partenariat, babandi ko pesa biso ba livre na terme ya don d'abord depuis plus de 4 ans. Biso moko to sombi ba livre selon ba domaine otolingaki depuis 2 ans maintenant. Bilo nyonso wana biso to futaka ba hangar place ya kotia ngo na poto kaka na tina ke to mema ba livre wana awa po to collaborer na ba école po bana ya Congo bazala pe na possibilité ya ke accueillir bibliothèque accueillir pe kotanga livre accueillir pe ko bakisa maele. Pour lelo, mon frère, ça me fait toujours mal. Biso zoaki peut-être moi chance, il y a qu'à toza kotanga. Lelo toko le bata moi français mouké. Toko koko mapata moi 2 phrases sans faute. Mais lelo yo, solana diplômé d'état, solana licencié, solana gradué. Okomona ke omituna akendeki classe toi kendeki te. Or en réalité akendeki. Mais ba support de to bengango courama ba matériel didactique pour permettre que au cultiver savoir na yo au sala ba recherche ezate ezape faute ya ndeko wana te o aza à la hauteur te mais faute zaka ya mboka parce que biloko wana eza organisé te. Mais si aujourd'hui ndeko na bino nde na vandi boye na se retrouver quelque part ngakutu omona nga jamais na singa yo ke pesanga ministère ya mine etalinga te. Au monanga te na senga yo pesanga ministère ya budget etalinga te ngaba ministère on a linga mingi peut-être bato ba osa gouvernement ils a peut-être commande nanga na osala déjà ba ministère on a linga mingi ils a ba ministère lokola ya enseignement parce que kuna penande ko aider mboka na biso makasi ba ministère lokola ya culture mboka ndenge zo mona ngo boye base ya peuple un peuple ezana nos culture. Ce qu'on vend du chinois, ou chinois par rapport à la culture ya chinois. Ce qu'on chinois à part morphologie, mutoyo aza chinois. Naoki langue nae, naoki nate bizaleli nae, elieli nae, culture na bango yango wana. Mais ce qu'on congolais baroye ba na culture nini? Ya kuluna. Baroye ba congolais na culture nini? Ya mafia, ya escroquerie na aventure nyoso ba congolais ba salaka. Donc tout ça, ce sont des choses que nous pouvons aider à faire changer tout en prenant des responsabilités. Na umeli mingi na mutunango juste là pour na relaxer que musa les amis, mais nous ne sommes pas là seulement pour les postes. Tozawana po akoro eza bien. Tozawana po akoro yo surtout na Italie démocratie ezo mema makambo ko minene. Oyebi ke to l'équipe délai constitutionnel, oyebi ke na minito yo ba président ya Sénat de la République ba ministre na ba konzi provinciaux bana ba député ba sénateur ba vandi très à l'aise parce que eloko mo ezo benga na bango ezate basi ba lekisi délai oyebi Léon Kengo Adondo non oyebi mbula boni asasali en dehors ya mandat légal na ye yo nanga to bengani
azaka wana non soko bengi président Sénat aya ndimi présent. Oyebi André Kimbuta non gouverneur de la ville. Soko bengi gouverneur à Kinshasa aya wana ndimi présent. Soki yo nanga tobito bengana ye awebi sayo ke faut bossa l'élection pour nazala remplacer. Voilà. Voilà. Na minute oyo accord oyo contrairement à accord il y a avant oyo oyebi accord na biso ya bonne année ya fête ya bonne année ezopesa biso chance bato wana nyonso bakende mwa noki déjà année oyo ya 26 là ce qui vraiment gouvernement ya malamu ekoti avec des gens sérieux toko osalisa ba élection po ba élection na Congo ezalaki raison mbongo te po mbongo eza omona ba immeuble ezotongama non mbongo eza ba élection na Congo ezalaki problème ya tante parce que en peu de temps toko sa peu ba élection lokola toko salango bientôt là lobi que c'était un problème technique selon mon mboka Corneille nanga problème était aza le seul technicien était na mokili mobimba bato ba technicien mokili mususu pe balobi que na peu de temps toko salango bon va se mettre d'accord mais il faut impulser un gouvernement. Or gouvernement wana pe na profiter na lobango tous en a besoin gouvernement monter total elongi nango tolobi ah oh matata 2 te oh matata 1 te total elongi gouvernement ngo tolobi ah oh on dirait gizenga 1 2 total elongi gouvernement bi ah oh on dirait gouvernement muzito donc tous en a besoin ya bilongi moko pe ya bato bakoko redonner espoir na population. Population a perdu déjà confiance na bakonzi na bato belé. Population a perdu déjà confiance na espoir même na avenir na ye. Or elongia bakonzi ka pesa ka pe bato espoir. Elongia gouvernement pe okomone pesa espoir. C'est d'ailleurs pour cela que au mona réélection ça les marque. Zomona so élection ça me bien président au voter to zala bien. Ndenge mo pe gouvernement o ya transition ndenge ka ke gozalela ekolakisa biso soki tokozala sûr que élection kozala ou pas ba président ba parti politique o bakende kosala mambo accord bako mitia pe na mutu ke ezaka te ke pozala ki na centre interdiocésain ezaka te ke po bazobondela bino na minute o boire signer que fozala pe ministre sous na gouvernement ezoya pour gouvernement na pe kozala pe na ba président et ba ligue des jeunes na ba parti na bango gouvernement na pe kozala pe na ba délégué à ba parti na bango sans que ezalaka bango mobaya pour ba bebisa image ya gouvernement wana pour gouvernement wana biso titoye awa et ozala pe na chasse à l'homme ozala na chasse à l'homme ba face oyo moyebi kozala ba problème kokotisa kutu dossier te oyo le gars soki eleki biso tokolongolango mais ndenge ni tokolongolelango. Merci beaucoup Mwana Mboka. Ça fait du bien surtout makambo ezali mwa pasi mingi na diaspora na Kinshasa pona mwa koyokana mais cette fois-ci lokola diaspora kiti ayepe ko instaurer système na yepe to mona makambo ndenge ne okende. Siko Mwana Mboka avant aussi ça parce que na yebi ke lelo to kozota mingi te to zela ti tango bokuta na bino bosola. Na ndenge ezali lelo s'il faut payer sa proposition na yo par rapport au gouvernement, parce que tout le monde dit gouvernement, il y a Sami Badi Banga Excellence, et bien avec 67 ministres, qui ont accompagné le gouvernement. C'est que selon les propositions, c'est surtout qu'ils allaient mandat, qu'ils allaient transitoire, pour tout qu'il y ait une élection. On a habité, et on proposé combien de ministres? D'abord, concernant l'exemple au PSIWANA, au moins, si vous avez une salle de classe, vous avez 12. Au moins, vous avez bien. Même enseignant, vous avez même une classe. Au moins, Mutombo répond. Au moins, Mamboué, c'est à toi de parler. Mais si vous avez le Premier ministre Sami Badi Banga, attendre le même combat au ministre Naé, à risquer à la papier. En tout cas. Alors, risquer à la papier, ce qui prouve déjà qu'il y a la irresponsabilité. Parce que ministre, Premier ministre, président de la République, il faut que les Kambouboézo concernés nani. Mais ceux qui sont comme Babengi, Baboum Batunalemba, un ministre à l'intérieur. Bon, le numéro à Mouto, et comme Bouzoba. Donc, on a besoin du gouvernement Moroboé et Zala. Ceux qui sont belés, ils ont 30 ministres. On a un ministre. Kobo santé que ba vice-ministre pe bazali. Tant qu'on peut avoir ba vice-ministre wana, ils appellent ba ministère moussou vraiment tous en a besoin vice-ministre entre nous. Est-ce que ministère il y a pêche
et agriculture, tout élevage, ils en ont besoin de vice-ministre. Parce que kuna ministre wana a la représenter même par Dirkab Nae to batu mususu. Mais ils ont un ministère local de la finance, talarambo qui a bloqué pour ministre de la finance dans un voyage. Vice-ministre à cause de masolo. Ils ont un ministère local des affaires étrangères, vice-ministre à cause de la batindi na mission na mboka mususu et que makambo ezo senga ministre des affaires étrangères aya batindi vice-ministre. Donc, esprit wana il faut guider patron et gouvernement, na président au azana nous, parce que nous avons mais vraiment aucun. Président au azana nous, il faut comprendre que tant que ça gouvernement wana, au lieu bisoto banda robenga la ba ministre inutile, na ba vice ministre inutile, ba aider biso déjà na format moko réduit. Voilà. Merci, merci, c'était un plaisir de vous avoir, surtout pour Tomeka Koloba au Tolobi. Na évité, siko entre peu de mots encore une fois, na bandeko bazota la biso programme na ndengo yepe boye ezali délégation, bozali ko proposer nini na bana mboka pe bato ba s'attendre nini, surtout que c'est votre première émission où s'exprimer, na évité okoyebisa bango nini. Bon, bato bayeba ke biso toye pona kosola pena bato toyeka pona okutana na basangote ya Senko, toyepeka pona okutana na chef de file président Tshisekedi te, toyepe po tokutana na population. Okutana na population na yosalama na ndenge nini, to prévoir oyo tozobenga ba assemblée citoyenne. Donc ba citoyen nyonso place aux alliés yeba ke soko yoki sango ke tozoya na quartier na bino, tozoya na commune na bino, kobuka na te foya benga même bandeko benga ba famille mususu yo ibol bia photo ke place wana poto ozoma te ya peuple na biso eza na besoin ya nini oyo moni ordinateur ndenge basala kango ko redémarrer et là on soit ezala nini il faut qu'on réinitialiser bato. Moni muto akomo vivre mais ça inanzala moni nzala comme l'ora normal. Soit moni 12 heures bien to lire aérote 15 heures habité to lire aérote. Ah ba 18 heures c'est bon. Et comme normal pour naé na mutu naé. Soit termine arrêt transport ezo mona na terre bien c'est normal. Soit mona mbanga ah lelo bon mbela ndenge ni bo. Na ju taxi avec facilité comment. Ezo mona. Il faut qu'on réinitialiser bato. Soit muto abeli a moni mbongo ko somba kisi facilement bi chance donc bilo nyonso wana faut travailler biso nyonso solola entre biso po toyeba ndenge nini toko changer makambo yango wana déjà dimanche oyo soki programme eza ndenge bato ya Kinshasa ba prévoyaki tozala na ozone pona oswana bana mboka et ba vendredi samedi dimanche to banda kokende na ba quartier. Le quoi là-bas on va pékisa qui jusqu'à présent ba meeting soit ndeko moko alobi lupango na ye yango to sa réunion pa na ye les droit na ye to ke na lupango na ye to sali réunion voilà eza toujours bien ba assemblée citoyenne. En tout cas merci alors ba coordonner peut-être pour na bato ba komela bino to bato ba bino facilement pour bato ba zebele pe bato diaspora ba olinga pena ba rapidement. Numéro de téléphone au ezali public jusqu'à présent eza 00243 81 96 80 255 na bandeli 00243 81 96 80 255 soko zubiso na ndenge ya singate ba Facebook pezali soko betikaka babi balukuna tindi message na yo ou bien na Facebook mususu héros vivant balukuna otindi message na yo tozotala ngo tout le temps et on sera en contact. Toza biso toza ba usine ba idée te. Toza na biso ka bazo kanisa. Mais mutu muso kozala pas zotala biso ya za na ba idée ya bien kolega biso. Toza humble ya koyamba soki idée na eleki ya biso to remplacer au muke toza nango na ba oyaye. Voilà le but. Merci, ezaki plaisir pour Nabiso Kozalana yo, surtout na début année boye. Mboka Nabiso toujours espérer que l'an 2017 et Kozalane procurer makamwa ebele ya bien. Menga po nanga na sepela vraiment so makamwa ebele on a compté mingi alternance c'est ça les makaka. Pour
kimia ezala pour makambo mususu pe to changer oyo ki mona mboka utolo babi tellement to umeli na ba makambo ebele donc ça dit ezalo kwa muto umeli trop na pirate mokolo original lego ya po zongo akomo douter est-ce que ezala yango to non ça dit il faut alternance c'est ça les oh ya mabe boendeng ouais mabe donc akomo boyane original azon dimane pirate tellement umeli nango donc ezali ba makambo na vraiment na biso ba congolais biso ba kinois ndenge na tozali awa il faut toter les la bagène tout aux mobiliser ba to ko soutenir bango yeyo donc tokozala wana vraiment pona osa makambo yo singa donc na pesi ba merci à trop na batutu ba otala biso Juif noir na bosaniote maïsa pembe na bosaniote bino batu bolo bakape na diaspora eza pe bien bokiti pe awati pour ça l'appel au roi baninga pe bazo sala et ça biso bel monde entier grand merci na madame Francine Gembe Oazali patronne na biso ya site merci naye et pourquoi pas na Raïs Moussa Oyo Azaki derrière la caméra. Moi je vous dis au revoir et je vous retrouve à très bientôt. CongoDialogue.com. Il parle au Francine Ngembe.